Sima ya papa na ye kokufa na bukono ya diabete, pamba te minganga babungisaki mayele nde etindi elenge mobali na kombo ya Guilain Badesi kokolisa mayele na likambo yena pona aboyi komona bato kokufa lolenge wana. Kozala nanu kotanga na betelo ya likolo elongo na basali na ye motoba, Guilain Badesi azali kobunda uta mbula na projet monene oyo ya bokolongono ya nzoto Elf Malamu. Ezali pona kokitisa bokufi kouta na kobungisa mayele ya baminganga. Les carnets médicaux, ça s'appelle d'abord Elf Malamu, c'est Elf Malamu. Carnet médical oyo kombo na yango Elf Malamu ezali kosunga na kobomba pe kobatela ba données médicales ya mokoni na carte topé na bracelet. Elf Malamu ezali ba QR code oyo moto akoki komema bisika biso soki kaka o connecté yango na application na lancer application oyo Elf Malamu na mi connecté na scanner ba QR code ya mokoni pona koyeba ba information médicale na ye. Awa na kotimbala moko na ba information ya mokoni tokoki kobakisa fiche ya mokoni epai wapi tokoki kogere ba rendez-vous tomoni numéro d'urgence pe na sima tokutani na linzaka ya Elf Malamu. Likanisi liye libandaki ngai na 2015 tango papa na ngai akufaki likolo na minganga kobungisa makanisi. Papa na ngai azalaki na allergie na bakisi misusu kasi ebandaki kobela dokotolo ayebaki te pe apesaki kisi akoki komela te sima ya mwa ntango akufaki. Soki kutu na États-Unis 9,7% ya bato bazali kokufa ezali likolo ya minganga kobungisa makanisi toloba ete 250,000 ebongo awa na RDC ezali penza somo ndako ya minganga mingi endimi makanisi oyo pe tala lelo oyo tozali kokotisa Elf Malamu na ndako ya minganga mingi pe bato bazali komuta bipai na bipai bazali kobenga ngai mpona likambo yango kasi na okokate kokokisa mposa ya bato nyonso pamba te nazali na makoki te tozali se kosenga lisungi ya bakonzi ya mbulamatari na nzela ya ministère ya mambi ya bokolongono ya nzoto ba ONG basunga projet oyo yango ezali na litomba monene pona RDC na pona Afrika mobimba. Et nous n'arrivons pas à satisfaire nos bénéficiaires par le fait que nous sommes bloqués par les moyens financiers. Nous sollicitons l'accompagnement du ministère de la Santé et quelques personnes de bonne volonté, pourquoi pas les ONG, de nous accompagner pour la réussite de ce grand projet qui sera bénéfique pour la population congolaise, pourquoi pas en Afrique. Uta bambula na bambula kopesa pe kolandela mamalamu na bandako ya baminganga ya Congo démocratique ezali kopesa kokoso pamba te bamikanda etiami na ndenge ya mobulu milongo ya bato kobele eleki molai penza mingi na eleko oyo ya COVID-19 bambeba mingi ya bato kokufa ezali kosalema epai ya baminganga. Centre de santé Muhara na zone de santé ya Karisimbi na engumba ya Goma ezali moko ya yambo ya kondima projet oyo ya Elf Malamu sima ya centre de santé Afya Himbi. Kondimisama na bambano ya application oyo bakonzi ya ndako ya minganga oyo bamoni ete litomba ezali monene na eleko oyo ya coronavirus pe ya informatique kosalela yango. Elf Malamu est utile parce qu'il y a beaucoup des informations que parfois nous, les soignants, nous oublions. Par exemple, les antécédents par rapport aux médicaments. Elf Malamu ezali na litomba monene. Pona ezali na ba information mingi biso toyebaka te biso ba minganga tobosanaka. Tozali na bakoni misusu bazali allergique na bakisi. Soki tozali déjà na ba données et que ça a été prise en charge ezala malamu pona koyeba nini kopesa pe nini kopesa te surtout na eleko oyo ya COVID-19 ezali ko permettre biso tobikisa babeli ata na mosika pe lisusu ezali kopesa biso nzela toyeba kokanga tango molai te moto kobela na hôpital po yango gouvernement esunga bana oyo na kobongisa mbeba ya kala pe na kobongisa mokolo na mokolo mbeba na biso. Bon, mais ça nous permet aussi d'évacuer nos malades le plus vite possible pour ne pas mettre l'engouement dans la structure avec risque de contaminer les gens. Le gouvernement congolais, je les demande de soutenir ces enfants pour nous permettre d'améliorer surtout les erreurs du passé qu'on avait fait parce que chaque jour
il nous faut améliorer pour une bonne prise en charge de nos malades. Lokola mbala ya yambo na afya yimbi, bakoni ebele basepeli na makanisi oyo na centre de santé Murara. Bongo, ne etuluku ya bato, tokutani na moko ya babeli na kombo ya mama Bianda Celiane. Oyo, aye pona bokono na ye ya ndenge ya milai penza awa na centre de santé. Shukuru Mungu juu ya Health Malamu. Nazali kotondo nzambe pona Health Malamu pona likanisi oyo. Ezali kosunga biso to umela te. Esengelaki kosala molongo ata soki ozali kolenga pe okoki kutu kokufa. Kasi uta Health Malamu ekomi mingi ya koloba ezali te. Matondi mingi na batu basali yango. Esengeli kaka oya na carte baskane pe donne nyonso emonani. Ba donne nyonso ezali na carte. Ndenge bozali komona nyonso emonani pona koloba ete makono na ngai, bakisi na ngai, na ebandeli ya makono nyonso ezali awa. Babwaki mbela na ba ONG na bato ya mitema malamu na bakonzi ya Congo Démocratique basimba likanisi oyo ya kusunga bato batikala na bomoi.